La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Sali la famille, mbote bandeko nyonso oyo bolandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo bolandaka Ursule Botelwa TV. Bandeko wana liboso na bino ezali bongo Ursule Botelwa TV, lelo na yeli bino likambu ya eyenga. Na yebite ba comédien na biso soki bosala yango na nko, soki bolingi visibilité, soki bosala makambo ndenge nini. Bandeko bomoni photo na tieli bino mupanzi oyo, eza photo yeyenga. Nazana ba video na otele bino awa na internet botala ba video wana. Eza pasi pona ba comédien na biso to ebite musala ngo kaka façon na bino ya kosala musala yango etindaka bino bosala ka boye to eza kaka bino moko bosepeli bosala bongo. Bande onanga d'abord na pesi mbote na batu nyonso o balandaka biso, mbote na batu nyonso o bolingaka ya bino Ursule Botelwa TV, na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bolandaka Ursule Botelwa TV. Wana bambote na nga na Linda Bukulu, Linda Bukulu, mbote na esiko zali ba princesse Alegria, bambote na bino ba Jemi Mama Vungu, papa na nga John depuis Cape Town, bambote na yo esika o zali. En général, mbote na batu nyonso oyo basutenaka chaîne na biso ekende liboso. Bandeko toye na likambu yeyenga oyo na pasi na motema. Eza pasi. Toyebite ba théâtre monde lelo yango ndezo ko éduquer bana na biso to bozo ya ko bebisa bana na biso. Est-ce que bozo mona ta bandeko nsunde ba osala te? Bozo mona bandeko mususu ndenge bazo sala te? Nani aplibie eyenga, nani abimisi ba video ya eyenga. Bandeko so eza mbala no ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV 42 tolobaka. Soki eza vraiment mbala ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Mingi ba partage na bino po ba partage na bino et ça la chaîne na biso et avancer. Lelo to na likambo eyenga. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Likambo yenga na pasi na motema. Théâtre kate eko tindaka ba comédien na biso ba se déshabiller na caméra. Ezaka théâtre te. Pape yenga ndeko likola théâtre o se déshabiller na caméra. Bilambe longo bandonga to landa vidéo wana bomoni vidéo na tele bini mupanzi to landango. Likola théâtre o se déshabiller. Likola théâtre o longoli bilamba na TV. Obosani wana mwasi enga na mwasi enga bala. Enga obo na comédien na biso yenga abala. Ana mwasi na ye ana bana. Pourquoi osala bwe? Pona nini? Nyonso wana ezaka pona mbongo. Ezaka pona mbongo. Ezala bien. Ezala bien kotala ataba ninga musunde bosela musala. Botala kataba ninga mususu ndenge basoyela musana bango.
jamais bokoki koya ko se déshabiller na TV et ngoza na famille et ngoza na bana et ngoza na mwasi likola théâtre pour jouer rôle mo ya kwiti il faut se déshabiller pour jouer rôle ya kwiti il faut longola bilamba liboso ya batu ngana ebike ba théâtre lelo yangonde eza ko éduquer bana ba théâtre lelo yangonde eza ko éduquer batu kala to banda ko déclarer otala théâtre bo motala théâtre na libote ezate otala théâtre ba mo musezo bimana na soni so kozana bana mena monda lelo to mona ba mama biso belvi bazawana to mona batu bazawana to mona badina na to mona ba belvi ba osa ba théâtre moko o eza ko éduquer batu to mona ba bobo manoka ba osa ba théâtre moko ba mama na biso Mimi Kabeya sala ba théâtre kitoko Kevin Sidney au salaire ba théâtre nous kitoko mais ko banda ko kota ba buzo ba na théâtre te eza malamu te jamais muta ko yiko se déshabiller e yenga na munene na ye na kitata na mukolo e yenga ninga zawana akende ko longola culotte sous culotte na yeke ne ko kuya ake ko tikala na sous culotte e ko ya kiteke o nanko e ko ya kiteke o par erreur e ko ya kinanko éducation eza wapi ba théâtre za po éduquer batu ba théâtre za po éduquer bana biso ba théâtre za po éduquer biso moko lelo to koma to tala ba théâtre titre le quoi ba temps de la fin de Bellevue Kanzi tozo tala to ozo mona ke ozui par na yo ozo tala te yami ba titre le quoi ya ba vonette to tala to te yama ba titre le quoi ba résignation wana ya dina na la douce to te yama Kevin Sidney au salaire musala yo bien ko luko kota ba futilité moko te na kati po e boma musala bozo boma musala so bokoti si ba buzo ba na musala bo boma musala bozo boma musala boeza bien te para nini o linga atie théâtre vena bana na abana na milkie ba mona katata mo ba mukolo culotte kwei atikali na sous culotte na nzoto nonyo se dessiner eza éducation te o bo sala wana eza éducation te bokanisa te ke te to sala ngo batu ba sepela batu ba ko sepela te eza malamu te bolu ko sala eloko te tikaka to sala ba théâtre na bino édika bana biso ba théâtre na bino édika biso to comment otala bino te par plaisir pour bo sekisara biso to tala bino par plaisir te mutu mo atala bino par plaisir azate to tala bino poto zo ba leçon to tala bino poto to tirer ba leçon de vie to tala bino mutu sa ko yo kota na théâtre amoni ke histoire mo bobeta eza histoire à vie na ye abanda yeba te peut-être ndenge nini yo zo décision abanda yeba te peut-être ndenge nini akoyi ko répondre abanda yeba te peut-être ndenge nini akoyi ko survivre. Mais tant que tali théâtre azuba ba solution na likambu na ye tant que tali théâtre yebi ke na ko vivre bueno sala boy mais non boy la rabatu ba buzo ba eza bien te to luka to faire avancer théâtre mboka na biso lelo to comment luka mingi théâtre et avancer to comment luka mingi théâtre et mata to zala suna posa ba fitilité buzo ba na théâtre te Barcelone azala otala mamakasi na théâtre na ba théâtre na ye mais boyebi pourquoi bat bakoma ko boya ko tala Barcelone pour bat balataka bat bazara ni omona muto za penza donc alati bilamba mais ozomona lokwa muto alati bilamba te ba théâtre bonge bando le kapa Barcelone to bando ko tala Barcelone te o théâtre otala théâtre mais omona lokola muto za bilamba te toza posa ba théâtre o eza ko éduquer bana toza posa ba théâtre o eza ko éduquer masse ba théâtre o yepesa batu posa ke kota théâtre yango nde to ana ngo posa to ana posa te ba théâtre o boyo sale la batu comment muta ko longola bilamba ata o jouer rôle à kwiti jouer rôle na kwiti na kimia nyoso jouer rôle na bien pourquoi ko longola bilamba couper ko kuya yo boyo tikali na sous culotte dessiné yo Wana mwasi pe na ndako o otala ba théâtre na bino mais c'est pas bien franchement. Ce n'est pas bien. Isa kitoko te. Babylon musubo talak après Kevin a kati parti wana atiango na TikTok. Webi combien sambwe? Webi combien batu ba sepeli nango te? Webi combien sambwe sinzoto na yo?
Pour naka théâtre, yo quand c'est ceux qui coupent quoi yo te théâtre et kota le maté, ils a bien té. Ils a bien té libota bande ko ils a bien té. Total rabino to sepela na musa na bino. Mais tant boro musa bilo komo bo ezo pesa kimia te ozo sa batu bien té il faut to ya koloba. Total rabino to sepela na musa na bino bo mona te to ya na analyse analyse théâtre a. To ya kanango pona olaksa bino combien ba théâtre kitoko esalema na mboka na biso. To ya kanango pona olakisa rabino. Lelo ba théâtre ya batu balataka moitié ni erenyara lisute. Ba théâtre bunge renyara lisute bandeko. Théâtre comme éducation. Bo ça ba théâtre moko o éducatif o ezoko éduquer masse. Eza soni. Ba théâtre na bino ezako éduquer te. Eza soni. Pourquoi lelo ba comédien boboaka soni na mai? Pona nini? Dignité na bino eza wapi? Valeur na yo tant que papa eyenga eza wapi? Lelo bana na obota la théâtre wana. Théâtre eza eloko mo o etikalaka. Yo kanisaka peut-être na sali nanga eke nango meze eloko etikali. Bana ba oloba lelo oui papa na biso aza comédien. Papa na biso azalaka comédien. Totala ba œuvre papa na biso. Ba otala ndengo longola ki coupé, ba otala ndengo tikala ki bongo. Iza malamu te. To kopiara mindele te po biso toza ba africain, toza ba noir. Na culture na biso ba biloko wana ezalaka te. Na culture na biso okoki kotika la bongo te. Devant public boye et en plus c'est un théâtre. Bokoki ko jouer bongo te. En tout cas, bandeko nanga théâtre, bo revoir misana bino bo sala. Bo sala talo kwa bandeko na bino mususu ozala bien. Bo copia tabaninga et ozala bien. Kevin Sidney au décevoir batebele. Au décevoir batebele kana moi parti wana. Oh yo mo plibia ki o plibio zo seka. O trouver nango normal mais au décevoir batebele. O koko sala ngote aux intellectuels. O sala bathéâtre no kitoko. Parti wana sali kitoko te. Il faut qu'on respecte nzoto a mutu. Et yenga, il faut se respecter. Oza mukolo. Okoko tika la bongo te. Pona ko plaire batu, mais au baby si dignité na yo. Pona ko plaire ba fan, mais au baby si po okara ba fan nango ka babaluke liyo. Bat mutu mso azwa ko na valeur, mais grâce à biloko wana sali valeur esili. Pourquoi valeur esili po amoni nzoto na yo? Bande onanga théâtre bo revoir ndenge na bino ya ozalela. Bande onanga théâtre bo revoir ndenge na bino ya osela musala. Eza malamu mingi. Boyela biso ba biloko moko oto sepela nango. Boyela biso ba biloko mo o eko edike biso na bana na biso. Boyela biso ba biloko te o eza lokola ba biloko mo ya bana nzela. Boyela biso ba biloko bana nzela te. Ba théâtre bo sala po bo éduquer population. Ba théâtre bo sala po bo éduquer masse, po bo éduquer batu. Alors boye la biso biloko oyo eko éduquer. Boye la biso biloko o te kare po na ko sekisa. Ba biloko so boye kana po na ko sekisa e beta ka libanda. Ndete loko yenga o e beti libanda engo beti libanda. O beti vraiment libanda. Combien de personnes ba sepelité? Bon moni nde ba fan ba déclarer. Est-ce que eyenga o vérifier ba commentaire? Kende vérifier ba commentaire na yo? Kende vérifier comment ba fani na yo ba siliki? Vidéo o Kevin Sidney atie na TikTok na ye. Kende ko vérifier comment ba fani na o nyonso ba tomboki? Vérifier ba commentaire. O mona ndeni ba fani no ba tomboki. O mona ndeni ba fani no ba siliki po eloko wana ezeloko mo ya soni. Oyo kisi ba fani na o soni. Boluka bosala biloko oyo to ba dosepela nango. E no bosela biso ba biloko mo pona yo la kisaka biso ba nzoto na bino. Ba nzoto na bino yango te to na ngo besoin. To na besoin conseil. To na besoin ba théâtre o ezo faire avancer culture na biso. Ba théâtre o eko faire avancer culture ya biso. Yango nde to na ngo posa. To na posa te ba théâtre o eko kitisa culture na biso za malamu te.
eza malamu te. Vraiment merci mingi na bandeko bolinga Irsil Botelwa TV. Merci na bandeko o bolandaka biso. Merci na bandeko o vraiment bo soutenara musala na biso ekende liboso. Nga na yebisaka bino toujours bo continuera toujours kolanda biso, bo continuera toujours ko soutenir biso po musala na biso ekende liboso. Wana toyela kibino analyse oyo ya likambo yenga po esali biso pasi yango toye nango liboso na bino. En tout cas eza likambo oyo ebetisi biso mabaku komona babiloko ndengo wana tozana bana o balandaka théâtre, tozana bandeko o balandaka théâtre ezala parfois na bapaya bovandi botie théâtre botala mais babiloko wana eza biloko moko malamu mingi te. Yango bomoni Irsil Botelwa TV ayaki kosala analyse na ye liboso na bino pona ko solola na bino pona ko expliquer bino likambo oyo ekomeli biso epa ya papa na biso yenga. Yenga za comédien otolinga mingi, yenga za comédien oto yebi biso nyonso. Alors soki likambo eza, soki to sepe na likambo te il faut to ya koloba. Soki to sepe na likambo moko te likambo ke salami na ba comédien na biso toza libre ya koya koloba. Yango bomoni to ye koloba likambo oyo ekomeli papa na biso yenga. En tout cas mbala sima asala yango te po bato ebele tolandaka ye. Toza azan ba fan ebele o tolandaka ye ba théâtre to olanda ngona ba famille na biso. En tout cas il faut ezaka ba théâtre moko oyo eza ko éduquer pour que totalaka yango malamu mingi. Wana tokutani mbala sima soki yeso azongi te ka ande na yebisaka bino soki eza mbala liboso o trouver o tomber na Irsil Botelwa TV. Soki vraiment eza mbala no ya liboso ndeko nanga o s'abonner o finika place wana bakomi abonne-toi, o s'abonner, o fini cloche de notification pour que prochainement tant tozotia ba vidéo na biso ekomela yo esika nyonso o kozala. Bisous, bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.